Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi comme mon message topesaka toujours mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza bien kolobela Angola eza bien kolobela Brazzaville eza bien kolobela Uganda to Rwanda mais sengeli tolobela mboka na biso tomona arrivé à Joseph Kabila ndenge aye le jour oyo asala remise et reprise na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État Joseph Kabila alobi atikali conseiller na ye permanent à tout moment ba difficulté eza na mboka akosunga ye mais nalobi depuis mwana mboka Joseph Kabila akenda tozwi problème ya coronavirus atikala kolobelo kota esengeli oza pe na mawa ya ba congolais yango nalobi keno kozala candidat président de la République esengeli kozala congolais po ekosala sentiment moko boye parce que kolala kolamboko ba pasi ya ba congolais Vous allez combien de temps là-dedans? Soldat, policier, FARDC, c'est un problème. Si nous avons oublié na bana kozonga lusambo so ba kolugonde ulobe roza lao lelo na Italie lobe roza na matoni lobe roza na masini tuli mutu amona nike Afrique la oublié ogende lusambo ça passe. Quand on a ouvert le sambo, il y a un peu de arabia kozana na mbongo pe kosali sama. Na kisasa l'église yele tala ba réalité. Alors que l'église va oluka kobota, kobota pe nzambe pa pese ba na yemi balé ya bien. Bobala zali soda. Balongwe lusambo na avion militaire va se retrouver à Balakimi à Tiki. Maintenant, l'ongwe Timanteke a se retrouvé sur la Zambie. Maman on a la marana il maintenant, à cela on a marché. Bon comprendre ce que niveau penda maman na banga mi balé yaya yo wana na se le tué wana kuna yango tolobaka toujours ntango kozozwa bafonction au nom ya république ozwi Kasai nalobaka kaka Mbujimayi Kananga Benedito Lomami Kabila Lodja Katako Kole Lombela Tshumbe Lusambo bato ya mbongo baza ebele bato ya mbongo ko baza ebele eza bien kosomba mituka eza bien kosomba mapangu mais le mal soko okufi ntango bakotia o formol na morgue mbongo na mapangu na mituka etikali libanda okomona baeglise bapaster bazosenga ba $1000 offrande $2000 $100
Nimelaka pasteur mo Claude Kabundu Alisa. Attaque ya bonzambe oya sambela. Mais à la moira tongo moko azui mutu apamboli. Azui pena mondimi église ko. To azui mutu mo boyebi ki aza na vie a passe. Ngai faut faire dans le logo te. Na mona za pieto. Mais on va toujours attaquer remplaçant valable à mon amboka Eliezer. Moi j'ai un salaire était que o ba futa na République. Mais ça la passe ya komona mutu boye aza kolela. Azolela ndenga za boaza mukolo. Moi si faut essayer abala na bali soda otala sur réalité. Pendant 18 ans soda futa mama malamu te. Aye na epe awa soda sundolier. Akene ezoki wapi kote batindi bano baza venir à lobby baza venir à lobby mam azolela pena boye mobali ba memie bakene ezoki wapi ye pa utina elusambu famille ya ate tomona musée aya pena moni ke ba futi ba soda koti na zan asombi bilamba asombi ba kato ba makayab lelo est soda ko soma kato makayab hein. Maintenant, azolela moyen ya kokoma na lusambu. Moyen nini awi kokoma na lusambu. Mais les autres tozalaka fier na musala tosala. C'est to comme moi pesaka na itaga 120 mais mutu ataza na pasi faye bato komi. Ngai na za eloko osala ti. Mais moto na soza kolanda vidéo oyo. Na tika kolia ata 100 fois ya muté. Soki otiki yango na kikosene aide susi na ye eza ke azonga lusambu namona uti lusambu na ye tuti modele basi eza na lusambu d'abord sankugu balobela yango ta soko okomi na lubefu babimisaka député Emery Ukunji alobelaka lubefu te soko oye na kata koguta badepute oye na loja badepute mais lelo même ata ebembe ya Lumumba etelemi parce que même le président de la République a été dans le Sambu, a été dans l'Oja, dans le Tchumbe, à Kola Lawat. Bon, on a l'eau. Les députés, tout va bien dans 100 coups. Ça l'a dit. Mais tout ça la passe. Comment on attaque Kassaye à l'obé à Zamouta, le Sambu. Bota la bande. À Moutazo, il y a un qui chasse à boule. Ce qui est comme l'auté, au Lobanengo Lobi. Nengo Lingi, au Loba. Mais ezo ayo to tala courage na si na nga ezaki bato ba kolanda vidéo oyo ba ende biso mwana mwasi oyo azonga lusambu soki moto aza na esika ya kolala en attendant aloba azolala na zandi ngai nazokende nayeba place aza kolala mpona mutu oyo akolinga kosunga ye aza na besoin ya tonga ndako te aza na besoin asomba mpe mokili te mpo moto asomba mokili mpe azalaka te mais esalaka mpasi ya komona Kongo na nyonso nzambe apesa biso na baeglize oyo toza nango na mboka oyo mais souffrance eza makasi motema mabe eza makasi na Kinshasa mais baeglize lobi dimanche komona bapaster na baeglize plein bapaster mbongo ebele nabotala mwa mwasi ndenge azosouffrir abali soda est-ce que kobala soda eza lisumu kobala soda eza lisumu soki soda azofuta masalaire na ye malamu aokipe bana na ye awuti kote awuti me aye uniquement awa nani eloko bapesa ye te nayebi ke nazokende ntina zango place aza kolala mpo nayebi ke motu nyonso oyo akobenga esala nga esengo ya komona ye ke akei lusambu na mboka na biso Congo baeglize ebele motema mabe epai kindumba epai masanga molango ya jeunesse nyonso eke na kolango sera wamona jeune lokola nga nazwa peut-être mpasi ya mama oyo nga nazwa solution nani eloko te na poche na nga j'ai seulement 10 000 francs j'ai seulement 10 000 francs dans ma poche si je me trompe pas 10 000 francs naza na motema ya kopesa ye mpo tokangaka barwandais oyo baangolais oyo babrazavillois oyo batuti mais na minute oyo nani akozwa bato moto wana bamituka bana babato bakomema mama oyo mpenza mpe ake akomi na mboka na ye eske eza lisumu kobala soda
yango alobaka Joseph Kabila adirija mboka oyo oui mais eloko ngai nasepela nango te ya komona kaka bapoliticien apart kokumisa ye koyiba mbongo ya mboka matikala kofuta bato te po soki mobali naye azali kofutama malamu alingaka akima bana na ye te meme place oyo bamemie na mutation alingaka aleisa bana na ye j'ai seulement 10 000 francs nana eloko te bayembaka nga te mais napesi ye ne fiske 10 000 francs ono ya ala kozongisela ngai mama nga azalaka na 10 000 francs ezosala mpasi ezosala mpasi eza na bato mosusu chaque samedi faso mbelamba ya sika faso bakeche ya sika faso basaki ya sika ça fait mal ezosala mpasi ezosala mpasi soki ezwi yo te okoloba mingi lokola ezwi moninga komba nga okoma na mikanda lutete omena mosala lisola alungwaki konater alobaki nga na loge awa nga bando boye koya awa nakisi nazonga awa nazonga nde toza pembeni awa nazonga na litabu ya boyaki alobi tokende bandeko nanga banza kuna toanteye awa tukabaleki bandeko na ye atika otikanga wana bato mosusu balata mosusu komi akabenga yo mosusu akoya mosusu ya mawa omona pesi kana koya okupa na bana ngai naza matala nazonga molo libanda bali kozwa masusu babengaa lisusu o charge kutu tesi basute lungu awa babengaa lisusu mona okisiki na ye oyo libanda banazaka na kanjao ilabana jakilaba kuna jama kuna bongola bana esili emoko na laisu ngaja aya pinonde na zola na bango emoko na tani na lai na zoka keso bato bakoti kala tina kila tani na lai ata na ndambo na lai na bana bantu osu nganga nazo na ngata lisama mala ngajali nazo na wale kina pa mama aliso ekele wewe kupatana ya babu magaji banda Jamaica. Oh, Jamaica, Papa. bato nyonso bakolanda video oyo itaga Savent bakasa ye nyonso plus surtout naza kose charge na gouverneur ya Sankolo yo moko oza na Kinshasa biro na yo to résidence oza na Lusambo aza mutu ya Lusambo oyebi ke Lusambo esangisi bakasa ye nyonso
basonge baza na lusambu, batetela baza na lusambu, baluba baza na lusambu. C'est-à-dire lusambu eza terrain neutre, yango botie chef lié. Stéphane Mukumadi, gouverneur ya Sankuru. Soki ozwi mwana mwasi oyo na bana na ye mibale va se retrouver na lusambu, a préféré azonga. Il va baboti na ye, nga mwana azali na décembre na lusambu. Na moni dolenge pasi ezali. Babi nzoko alembaka mino na ye te. Epenge Fofana lobaka toujours garder du temple ezanga. Mwana moka Eliezer azate, mais o ngai na oyi ko sala na sali yango. Bano bazali na besoin quand même ya sourire. Mais na bato batalaka biso. Bato batalaka tokomi wapi. Totika okangaka ba Rwandais bandoki, ndoki ya Congolais ezaka ndeko na ye Congolais. Mwana mwasi alobi mwana oyo akoli libanda. Pour comprendre mutu ni mutu abangu, ni mutu abakongo, ni mutu Équateur, mutu auti lusambu. Mobali mutu abengisi yao. Joseph Kabila abanda ko futa ba soda malamu. Na mobali alinga kipeba na ye malamu. Botala bando. Na ba condition 5 mois libanda. Botala mwana oyo Kazali. Yango na lobi boy, na gouverneur ya Sankuru. Ngai na lobelaka yo mingi. Oyo pesa nga mbongo te, osombelanga mutuka te to lupangu te. Mais ono ya terrain ya province na lobelaka yo. Soko ye kolukanga na kolakisa yo mama oyo. Susi na ye azongela baboti na ye. Mutu nyonso akolanda ngai. Mwana mwasi oyo auti lusambu. Abobali na ye soda. Baboti mwana bango liboso ye. Mwana mibale ye. Bakomi awa esika mobala akei eyebani te. Bana ofana na Kimbanteki. Lelo mwana oyo akoli kolala libanda. Soko oyo kinenga azolela malili. Azolela libanda ba oyi ko viole. Pe ba meki meme koyiba mwana oyo liboso. Menzamba bateli ye. Moto nyonso ebi réalité ya Kinshasa. Ngai na waka bakata ba chenete na Pascal, mais jour bakata ngai nazanga koloba, nazanga meme makasi ya kolanda chenete na ngai. Mwana na ye andimi azonga na bango na maboko ya koko na bango, ata pasi na lusambu. Bino mo boyebi Sankuru eloko te. Yango ba pousse me matanga mbalumba parce que na Sankuru eloko ezate. Mais yandimi azongela baboti na ye po awa azana famille te. Na moto nyonso o akolanda ngai. Numéro na nga téléphone et yango wana. Adresse Itaga 120. Soki téléphone oza na unité te, soki oza na lisungi, mais ya asengi mbongo ya kofutela ndaku te, asengi mbongo ya kosomba mutuka te. Soki oza na balinière, soki oza na mutuka, soki oza na bateau, soki oza na makoki ya avion, mwana mwasi oyo akoma na Sankuru. Na wapi na lusambu place baboti na ye baza nengai na lobi na bino musala na biso yango oyo mukena zaki nango na 10,000 francs na pesiye aza na besoin akoma na lusambu o aza na matoi ya koyoka ayoka yango na lobi ke lelo tout le monde baza kolela o arrivé à 5e président bazo kanga bato baza kosala boy te nalingi nazongisa bino sima Joseph Kasavubu aleka Mobutu aleka muze eloko nini ba Congolais balinga ye po muze alataki pasi ya ba Congolais muze alataki kolela ya ba Congolais muze ayaki kolongola ba Congolais pinzoli yango na kosenga à travers ya élément oyo tango akotaki na mboka tango afandaki lolenge nini alobaki na bato ba travaillaki na Mobutu bato ba yibaki na tango Mobutu eza ba Belge te eza ke ba Congolais o aza mutu ya Équateur o aza mutu ya Bandundu o aza mutu ya Sankuru o aza mutu ya Kasai yango na kosenga bolanda maloba ya muze pe nini alobaki pe banani bazalaki ba politicien na tango wana banani bayibaki musolo ya mboka muze alobi nini nakangi bino te
pour la politique était mais mbongo ya mboka oyo bozwi bozongisa yango yango lelo bokamwa te lolenge bato ya Kabila bakanzaki biso pendant 18 ans lolenge bakwaki musolo ya mboka nde lelo arrivé ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge baza kokanga bato batravaillaki na Joseph Kabila nde lobi oyo akoremplace 5e président lolenge pe akokanga bato baza kotravailler na président de la République na cité bango comme ba conseiller comme ba ministre comme ba DG comme ba PDG comme ba mandataire yango na sengi bolanda nini musée asalaki tango akotaki. Notre pays à tous, nous devons le bâtir. Au moins vous avez un avantage, vous avez l'argent accumulé pendant les années du moboutisme. Nous, on n'a rien. Alors, utilisez-les pour reconstruire votre bonheur. Parce qu'on vous dit de le fructifier ici. C'est ça. Donc personne n'est en prison parce que il a été ceci, cela. Non. Vous êtes libre de décider de votre sort maintenant, après que je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'arrestation à caractère politique. Que ce n'est pas notre souci de nous venger de quoi que ce soit. Le mal a été tellement grand que l'on ne pouvait pas se venger. Je l'ai dit à votre ancien chef Mobutu sur le bateau. Toi-même tu es mal, tu as tellement fait du mal que si même on te tuait, on n'aura rien. Et il faut que tu rentres chez toi. Mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Le moboutisme était pour vous la seconde nature. Tout était dans le moboutisme. Alors cette fois-ci, vous êtes désillusionnés, certainement. Le moboutisme est parti. Vous vous souvenez, ce vieux temps-là du moboutisme, vous auriez vu Kabila, vous? Beaucoup le connaissent. Kabitatou. Qu'est-ce qu'on m'aurait fait? Certainement. Aurait seulement eu 1 minute à discuter devant un général qui compte là, mais c'est difficile. Mais vous voilà homme libre. Malgré tout le péché du monde que le moboutisme a amené dans ce pays. Vous êtes des citoyens libres. Alors messieurs, je vous exhorte. Payez ce que vous devez au trésor. Ne vous entêtez pas. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos frères. Mais maintenant, la loi doit être respectée par tout le monde. S'entêter à dire des choses qui ne surprennent que vous-même, que vous allez sortir parce que cela, ceci, eh ben, c'est un moyen de faire l'éternité dans les géodes. Je ne souhaite pas cela. Évitez, pour vous dire cela, après que j'ai lu la lettre qui m'est adressée par vous. J'espère que si quelqu'un veut régler sa facture, c'est bien.
Mais le procès va commencer. Et si on vous apporte de preuves irréfutables, qu'allez-vous faire? Vous avez vos familles. Rejoignez-les. Cessez d'être si égoïste jusqu'à cette extrémité. Que voulez-vous? Ils étaient à l'inverse là-bas. Et ailleurs. Chaque semaine, ils réunissaient 15 000 $. 15 000 $, vous vous souvenez? C'était pour expédier ailleurs. Ici, là. Mais on suivait le tout. Ce monsieur en d'argent, mais maintenant il ne veut pas quitter la prison. Il ne veut pas quitter la prison. Pour aider les actions diaboliques des autres, ils sont prêts. C'est à vous, mes frères, de décider de votre sort. Pour moi, vous êtes des hommes libres. Si vous voulez être en prison, c'est votre droit. En dehors de la prison, c'est votre droit. Le choix, c'est le vôtre. J'aurais été responsable de votre situation actuelle si j'avais ordonné qu'on arrête tous les Mobutistes. Ah, là, j'aurais été responsable. Mais je ne suis responsable de rien. C'est à vous de choisir. Entendu, monsieur le ministre de la Justice? Voilà. Merci. Nalobaka toujours merci na Lukunga slogan ya mwana mboka Eliezer. Eza bien kozala na député, mais député oyo vota eza devoir ba électeur bayebaka eloko nini oza kosalaka na assemblée pe tango koya vacances parlementaires na yo nini oza kosala. Député atongaka ponte, député avotaka ba loi, député alobelaka peuple na ye, pe na vacances parlementaires député ayaka vers population o ba votaye pona asala échange ya ko expliquer oyo ye asalaka pona bango pe kozwa pasi na bango to souffrance na bango omemi yango na assemblée yango na kosenga tolanda intervention ya mwana mboka Eliezer Lobi na assemblée. Pour l'homme sous lobby, bolanda qui était, mais l'homme sous à travers il y a 21 ans na tokomi wapi na sengi bolanda et l'okonini honorable Eliezer azako sala na assemblée pour un moko to sala yango débat auto votaye alobakate yango na lobby bo profiter à travers ya tokomi wapi pour ngai pe na tambola na yebike na lingwala na kabamba na lobake no bo voter honorable Eliezer. Tout ça est moko ba débat na mona mboka pacifique que to votaye yango na bokasi ya Diema Kesela Trésor Zolozolo ba cameraman ya tokomi wapi au depuis tobanda bazalaka toujours présent na musala image. Suivant la procédure. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je sais que je vais me faire compléter par les collègues Liquin qui va devoir compléter ce qui va manquer. Mais je dois vous féliciter, honorable Président, parce que ce que vous venez de faire, c'est justifie, parce que les gens pensaient qu'on voulait étouffer les débats, comme si on avait des choses à cacher. Dans la commission, parce que les collègues qui ont pris la parole avant même de s'imprégner du rapport, avaient déjà fait une déclaration à l'entrée ici contre le rapport dont ils ne connaissaient pas la teneur. Et, honorable Président, il y a quelque chose. Les collègues disent qu'il fallait que le PG puisse reformuler son réquisitoire. Mais le collègue n'a pas lu notre rapport. Le PG a dit qu'il le faisait pour se conformer à la Constitution. Et il va ajouter pour dire que, bon, là je ramasse ce que
le deuxième collègue qui était contre a dit que non, il n'y a pas les documents signés. Mais attendez, comment nous lisons nos textes et le règlement intérieur? L'article 102 de notre règlement intérieur, à son alinéa 5, nous donne le pouvoir de suspendre une procédure déjà engagée. Et de deux, honorable président, j'ai entendu, heureusement que les collègues ont répondu, qu'on va commencer à nous cueillir l'un après l'autre. Non, mais comment on va nous cueillir? Pour avoir fait quoi? Si les collègues eux-mêmes, les collègues de Louise est dans cette salle, nous l'avons invité à 9h, il est arrivé à 9h moins. Même quand on disait, après avoir entendu le péché, on ne peut plus l'entendre. Il a dit non, j'ai besoin que vous puissiez m'entendre. Elle est dans cette salle. Les collègues de Lumbu est là. Les deux ont dit ceci, que nous voulons redorer notre image qui a été ternie. Laissez-nous partir. Je me demande au nom de quoi les collègues viennent ici en train de se poumoner. Merci. Wana eza intervention ya mwana mboka Eliezer bino moko bolandi ndenge amati alobi pe ba collègue penda babeti maboko. Ezalaka nde boye député ezate kosisa ba cravate na ba veste sa koloba te. Yango nazalaka fier na honorable Kalonji na Terre Jaune, nazalaka fier na honorable Daniel Safu, honorable Mike Mukebai, nazalaka fier na honorable Christelle Vanga na Funa, honorable Eliezer na Lukunga. Lukunga est dans 14 sièges. Et Sengeli va servir les Congolais, va sentir que non président de la République. Alongwe Kishasa, Azana Est, Azako Tamboula. Bota net le lenge bana classe oyo. Bazo sona président de la République. Le lenge bango ba lobby, président peut à répondre. Et ça la gande boy, mais communication à chef de l'État, eza komona na te. Eza kindoki to eza mutema mabe eza mawa eza soni mais biso to lobby pour biso to tikala ba gardien de temple to nela bino mais lelo eza soni ya komona même force du progrès ko kende na mausolée ya Etienne Tshisekedi koloba oyo ba lobby tout ça ba africain mais ngai koloba eza kolakisa te na sengeli bolanda ke maloba nanga eza radio te. Botala eloko nini eleki na mausolée ya Etienne Tshisekedi. Image. Tshisekedi wa mulumba akokenda bayike batikala bafazer otika biso kapesa otika wana wa mulumba ketone Tshisekedi papa merci pour le gouvernement ebima et umelaki makasi pour anini esengeli boko à se retrouver esengeli amose à se retrouver esengeli oyo à se retrouver maintenant au gouvernement ebimi lelo combien de ministres au bazo sala musala nati biso bilenge pona ozwanda ko ya $100 faut bongama na 10 mois faut bongama na 11 mois so ozoluka ndako ya $500 to $600 okoyoka ba 4 mois ba 5 mois mais ministre ya habitat eza nani eza mona mboka Puisu Mabulu. Est-ce que Puisu Mabulu aza rwandais, est-ce que aza angolais, est-ce que aza brazzavillois? Mais eloko nini ezo zanga to bata communication na ki concerne habitat soko ke na ki concerne affaires foncières ministre affaires eza INC eza mona mboka Molendo Sakon eza bien kofinga ba rwandais ba ougandais mais ba ministre mibale onga na tangi oyo. Est-ce que baza ba angolais, est-ce que baza ba brazzavillois? Mais problème est concerné habitant toro sala 3 mois 2 mois information ezate eza kindoki to eza mutema mabe esengeli président alongwa na présidence akoma ministre ya habitat eza mawa mais esengeli pe na bana mwamba bovotaki mona mboka Puisu Mabulu comme député national lelo aza ministre ya habitat mais aza kosala nini plus surtout bato ya Sankuru bapusi hommage ya Lumumba mais eloko nini bozo sala epa na bino si ça arrive lelo président de la République ake na loja akolala wapi
soki ake na Tchumbe akolala wapi, soki ake na Lubefu honorable Emery Ukunji na Lubefu président akolala na ndako nini, soki aye na Katako excellence Lutundula président akolala na Katako akolala wapi, mwana mboka Frank Diongo Hero Viva oza mutu ya Katako village Ovungu président akolala wapi. À partir ya lelo oza politicien tonga epa na yo, soki oza commerçant tonga epa na yo.